MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bandeko babolingo, Zelinga Wabino, la gardienne du temple, les troubles qui troublaient. Certainement vous allez très bien, je suis en forme par la grâce de Dieu. Car ndenge tumisana waya olendisa, couper sa basang, couper sa conseil. La mifa, nena bisa bino mama le baiser belé mais bangongezo za moke menza marosa grâce. Na oki témoignage moko semaine passée et ça nga mawe ça nga passé. Bible lobi mon peuple périt faute de connaissance. La Bible ne dit pas que mon peuple périt faute de miracles ou encore des chocorobondolobo karababa par la langue ou encore non, connaissance. Ce qui veut dire connaissance c'est un pouvoir. Connaissance c'est la lumière. Parce que ceux qui manquent à connaissance, tout ignorance c'est au boma. L'ignorance c'est clair ils ont mon lili ténèbres parce que dans mon lili on va place au chalo ko to dans les boulot. Mais connaissance, ils ont fait sur lumière. Il action de la harmonie David Azoloba. Ba commandement na yo. Ma commis na yo. Les lumière ils ont éclairé sentier na ngai. Ne commencer no mobile. Dans le belo mot rapide avant la piste de témoignage. Développer intimité dans Nzambe. Parce qu'en termes de connaissance, dans la connaissance oyo toujours en révélation. Là, je parle de la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a la connaissance générale aussi. Oyo, ose 4-6 c'est la connaissance de Dieu. Parce que sur le kiti, bisoto soukarana ose 4-6, sur le kiti, na C6 wana, bazolo puisque au rejeté Nzambe, au rejeté connaissance Nzambe, Nzambe olo banga pena au rejeté banana yo. Le foyer Banzambe. Là, il s'agit de la connaissance de Dieu. Mais connaissance au Bible, na 1 Pierre, je crois. Côté à la fois ajouter la science, ajouter la connaissance. Là, on parle de la connaissance générale. Parce qu'on a mentionné la science. Vous avez peut-être comprendre. Donc là, on parle de la connaissance générale. Ce n'est pas un péché, au contraire. Et qu'on aide yopé. Moi, médecine. Moi, nous sommes parce que nous vivons avec ça. Donc, il faut y avoir un important. Et on a attends que nous autant les tout pour chance et autant à minité. Ça la ta research, recherche. Google les alliés, tu peux consulter. La bibliothèque les alliés, le dictionnaire les alliés, le livre les alliés. Nous autres, tout temps à minité. Personnellement, si on a un niveau avec la zone à Soukou, on dit matin. Un jour, je parlais avec un ami, la mère arrête, en fait, c'est ça. Quand on a la Bible, il faut que l'on aille. Ma commis zoloba, la parole de Dieu, il faut que l'on aille. Il y a tout. Il y a mon apôtre pour la zoloba. Dans le sens, il a éliminé Misu. Il y a mis Manabino. Lorsque tu lis la Bible avec l'Esprit de Dieu, c'est clair. Si le loba on peut s'appeler si coach litoi ayoka sepela roka bien koyokanga eza ngolo toujours parce que to luki intimité dans Nzambe parce que nous lisons la parole de Dieu, nous prions yo resembla soka ba décréter jeune en église ndo gêner toi-même tu ne gênes pas Bible so passer le photo font la Matthieu 5 ndo fungoli yo moko za na tenter Bible seul dans 10 ans t'as la propre et bébaraté pour n'aller pas fungola rangote so tu église yo continue armoire on que nous obi mission que yo fungolo tangi Matthieu et si les sukiwana o kolande ni ba ozuba yo tenengeni bande ko délivrance ya magoda le délivrance ya magoda comme trop na pese bino témoignage ya onction vaginale vous vous rappelez maman kei koluka mabota passer à ebisi que semence na ye nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a que la semence de Dieu et de Jésus-Christ. Le sang de Jésus ne peut pas parce que Jésus a sans péché. Mais oh, il y a un yo maman, mutoko sayote papa, il y a pasteur, il y a prophète, tika. Et il y a un suivre
jamais semence à prophète côté la nzoto moi mobile na yote bobala na te so mo bobala na te bobimi eza eko bobi le zoloba parce que semence na e o kangola yo ndenge nini et o kangola na sens nini lelo ba mama bele ba se faire avoir na ba piège ya salité boye batangeli verset ba interprétant ma be tellement y attendre la Bible te connaissance exacte mon discerner mes athées o comprendre ndenge nini Elisa mlalela imwana sinamiti mpunju na munzu zona zolo mbebo na mbebo tolo na tolo ngabe fona lelo mpunju na munzu tolo na tolo comme ça tout ça que ça symbiose ndo memelo likangoli et plus grave toi tu es marié bref la famille naïb sarabatu bakena église par révélation ba consultant mosala nzambe par révélation faites très attention et belé na apparence en tout cas au soupçonné était na mateya au soupçonné était à moins que ça m'a révélé et on dit ça la révélation les peuples sans frein révélation ko sarate à moins que vous taille pas mon sous mais ce qui est pas dans nzambe et ko sarate nzambe relaction na anani papa moko ya vanda na Londres na autant à combo na été bino bobile pourquoi to mo éviter autant ba combo batu na ba 2006 akenda Congo fala postuler ha bobi kama moni ekoma mwana poto akiti asa la campagne nae et puis on ne sait jamais où ma député ministre et belé ba komi yango alors champ nae a bataille ezalaki champ nae au sala la campagne nae za ibe église a pasaki na pas mal ba église a minene we bane tant que na moko ya ba église on a autant à comboter ma prophétesse ma visionnaire église wana ayebani ya munene sorry merci Saint-Esprit alobi na ye il faut le cas de délivrance et parce que pour ne faire le cas de délivrance ça va pas passer accès pour bandimi va soutenir et tout ça machin ah ok d'accord il y a pas de souci parce qu'il était chrétien les papas alobi na ye et fallait pas coûter dans quelque part bazui rendez-vous si comme fallait maman na une salle de délivrance bazo bien une délivrance complète encore délivrance totale hey dans bakei mère à la tatouage ya noir mère à la tatouage ya noir maman wakufa quoi comme on va combattre dans commentaire j'ai pas cité le quelqu'un ici n'a pas de problème. À la tito januar, Aïpsi père à se déshabiller. Il vient se déshabiller. Mère a zui, a simbing gibi à papa, on a ben 200 000 à pour nous. Bondele, bande. Un moment, les papas qui ont sensation dans nous autres, on dira ça couplé dans moi si. Courant, yako sakanate. Abibi l'englisation na yoka, banda botama, abima na basanding na ningi me wana yoka on a monté. Et Mathieu qui bilengengeli ti asandi après la maman juillet moko servette vendu par Moussaï bref to suki ka wana kuna lisolo mais ba salage tout en até ba mi ba salage tout en até qu'est-ce qui s'est passé et là je intéressé na mambo ezanini o etini na bete le témoignage les papas tamaki aki robete la pasteur na lisolo parce que ya mona poto non tanga za na Congo za na église o bana osambila pasteur nae aza moko ya ba 4 messagers. Tu as vu les 4 messagers. Voilà, moko ya ba 4 messagers. Je cite pas le nom du père il y a Lévier. Tant que ya dit ah oui ba campagne sur le gabia na kena ki na église tel maman nani et tala bundelinga salinga délivrance totale, délivrance complète, de kit complète. OK, a bien salinga service nini a expliqué. Pasteur na aucune soto mali mais non. Oh mais papa c'est quoi le problème? Mais non, c'est pas biblique. Ah mais comment ça? Il tatana oh mais comment ça? À salinga lo ma bête a prier pour nanga. Prier pour nanga et pour na qui ba sensation. Ah si ça bonza mbete bandeko. Discussion. Oui bah ton sous bazar na tembe on dirait yendo. En fait c'est ça. Vous savez ça ba to belé bazo discuter na mambo nzambe on dirait yebi mais ayebité. Ah on dirait yebi mais ayebité. Faute de temps. Moi na meka okota na mozindo ko expliquer cérémonie on les a dit.
Mais Batamolimo, ils peuvent tout comprendre. Et à Mawaya passé. Mon ami, service sur la délivrance, où ils ont engagé sexe na kati, éjaculation, tout ce qui est sensation sexuelle, ils sont diaboliques. Retiens ça. Pasteur, prophète, malheureusement, ngonga. La famille n'a pas continué vidéo où on a betaki, topé na beti li solo et maman prophétesse a bondeli. Fala ça la déco délivrance, ce qui est total, ce qui est complet, délivrance complet. À la titoge, il y a noir, na salle moko quelque part. Ndekwaye, atikali bonui. A zwingi bien de quoi simbia bandi bonde la sambeli de quoi jouir alobi na yokana no bilengi ya bongo te banana botama na ka ba sensation moko osana te na nzoto akebete la passer na ye parce que ndeko na mona poto a wote Londres yaki na 2006 fala ka postuler et du coup chant na ye ya nene les allaient à l'église tout ça net les chrétiens et avec les églises ba passer à voir ça bandi mais ba siton ba voter ba soutenir ba support ngai à l'école déjà n'a pas mal à l'église à minene ndé à kina et la moko église wana monene avant ba soutenir yo na bandenge moko il faut les cas délivrance ma prophétesse wana kufa ba to bele ba yebi ba prophétesse minene belé ya na Congo parle ba za belé yo kanisa mabe pamba ba commentaire ezate baza ebele ba mashaumba baza ebele bref na besoin d'attendre ba kombote la mifa et bref et les capé bongo on dit pas zoara na été dans la bête passer on passe en MC non c'est pas vrai passer au grand automalili au cher des coques mais comment ça tout ça le côté ça quoi ça n'a pas saleté oh mais non attends la Bible a dit mon peuple périt faute de connaissance connaissance c'est un pouvoir connaissance c'est une lumière connaissance c'est que situer connaissance c'est que épargner yo na mabe connaissance c'est que permettre au ba place naturelle au place naturelle au comprendre sosolo que c'est ça mabe na malamu. Mais ignorance c'est bomaka makomi ezoloba okozana koyeba liwa ya ndambo na mokili na Bible ignorance c'est bomaka liwa ya mobimba ya ndambo te tu as tout intérêt de connaître Dieu ya omoni apôtre Paul azoloba boyeba nzambe na profondeur na longueur na largeur na mozindo na kati bo mais lelo bana nzambe eza pasi eza mawa et on bon moni tant bazwa ko yebisa bato a ba vérité topé o ekomami elingi koloba nini verset songo elingi koloba nini tellement bato baza ba ignorant ba ndofinga bazo mona on dirait yo yepenza neti ko troubler ketina ba on a kate ignorance na molili yo ba vandaki. Or la Bible a dit voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voici lever les soleils de la justice. Bato banangolo, topé ba brebi. Nzamba osa ba quand même grâce. Ba yo kamongo parce que la Bible zolo ba mes brebis connaissent ma voix. Donc nous devons reconnaître crité à sa brébité. Brebi solo aigle. Aigle wana ko pumbwa na kidi ba ko isamaki. Maki wana ko ya place ba maki ba soso ezalaki. Et du coup soso tanga zo vanda na maki ya aigle abota ba poussin aiglon perde na kati. Ba kolia ba loso tala zande kete assez familiariser mu comme sou bandeko. Soso otambola kana bana na endingi zala kaka aigle oleka likolo. Abeta crie à aigle. L'aigle fait quoi? Classique, l'aigle fait quoi? Kibingai. Bandeko. Abeta crie à aigle. Moi, nana aigle na se. A pumboa mata kenda. Auto beto eza crie à aigle. Ba aigle ba pumboa. Mais bana ba soso ba kutika la kaba l'air ba loso.
ya on moni bali bakata na kingo babomanga bakabomanga mon frère Nanyo bandeko makomi ezoloba ere le peuple qui connaît le son de la trompette. J'ai pris nzambo fungulo miso na mateur molimo sosola na kosuka na lisese oyo boyebi tango soso a Pierre alelaki bato bie bakanzaki tongo etani parce que chaque tongo toyebi soso betaka konko dionko mais ka Pierre ye moi comprenaki ke wana message abanjolela nzambe afungolo matoi ya molimo afungolo miso ososola opumba lokola mpongo ndeko mwasi ndeko mobali ana lina lobela sir ba vampire énergétique ecclésiastique. Oui, parce que politique bazali dans n'importe quel département ya vie, il y a ba commerce, il y a ba nini, il y a ba nani, baza partout. Mais ana lobela ba vampire énergétique ecclésiastique. Au Bible zo benga na Matthieu 24 ba lourd ravisseur. Bible zo loba bosala très attention à ba lourd ravisseur. Bayaka na bilamba ya bampate menakati ba loup aza animal sauvage aliera musuni amelaka makila so akutani na moto ako dévorer yo et na kata ba église et belé ba se déguiser na Bible na sali peka mais loup na cravate na costume loup ya mon bolinga ngaten e belé ba kotela nga inbox awa yo ko finga basala nzabe bino bosimo mona ngana ko finga nga na finga ko suka babe ko kufa ba olinga ngate po ba ebiki no dénoncer misala na bango ya molili bande ona nga mama na za vampire azaka vampire énergétique et na ki rapide na tika na moke ndeko mwasi moko alobi maana dadi moko mususu bazana rendez-vous un week-end samedi bakei na hôtel na dadi azali na ba mansri na eda de sinon t'inquiète viens tanga ye bandeko ba bolingo dadi ya bisi et pesa ngamba déjeuner na yo apesi abisi bikinga na linga omini abisi bolungo na ngai pa na yo eza sukate ata salité na ona koliango na la kiso preuve azo ba déjeuner ka 600 yango pona ya mona yango bolingo nzora ne vampire énergétique. Le lendemain na mona culte dadi osaba miracle bisakola osakanate mona mwasi waouh alobi la chair est faible quand des bibles le baquet Dieu ne se répond pas de ses dons de son appel oh malgré dadi koya ki lobi ne kobo talent nzambe ninga zoko utiliser ba pratique d'augure. J'en ai parlé ici plusieurs fois en pratiquant des actes beaucoup abominables songolo pakala. Ils ont pesa ngouye, ils ont pesa force. Et bela avant matana cher, balangwa masanga. Tobi ba passer bel bater na kwiti. To mo banga ko tanga ba kombo. Ba passer bel bater na kwiti. Miso avant matana cher, au tumba. Ata 4, ata 5 filles. Aniati tanga oya mati likolo. Tu t'amènes aux autres mongongo na kuna batu. Et puis ba so ba peve. O comme tout. Mo ni possible. Des possédés, des sorciers. Bandeko, nzamba kangola bana ye. En fait, c'est ça. Angonga tala. Ndeko mo apesa ngai na oka maana oka pasi solo na zana tango beta ngote. Abikanda moni passer abeta ka masapo. Ya moluba makolo milai likola cher. Bolimbisa ba passer ba luba makolo milai bazebele. O ba beta ba sapo likola cher na place ateya lo barba chimère. Abi tatana vampire énergétique ya kosara na tena église na ye. Mwana 14 bana ba 14 ans 15 ans 16 ans okanzenge no baza baseka ozwa moko olengela et pour balata ba jipe melai bakanga bitambala basi bakoma ba boulevard des stars ata train koleka tatana bimana bana batoma pasa bana maman papa mo ba jumelle ya ba 15 ans. Tant famille découvrir inda mabe balanga bakena likolo asombela bango lopango
pour batia na se asala mambo bila mabe mais hey pardon totika to bomba mais en passant to pia ba témoignage yo ndeko mwasi ndo mobali yo bimana dadi tu es sous la malédiction la plupart ba baso ba bimana ba père spirituel na bango la plupart ba la raté oya docteur azala na quartier oya ninyo banda divorce ba la raté Boto bande babolingo ezali au le gardien des temples kana cadre actualité bande babolingo na lina continuer na vidéo na sala qui et na moi na lobelaki sur ba vampire énergétique ecclésiastique. Les amis na lina benda bana basima toi tu au son de ma voix obima topé obima kana dadi tu dois te repentir on a besoin ya confession sincère ya repentance sincère pe balandela yo na ba prière parce que ozana sia malédiction oyo ekopekiso lobi libala oyo ko compliquer yo lobi vie eko compliquer yo lobi libala soki e arrivé ki obala oyo lobi eko ko créer le problème na mabota oyo lobi ba mambo eza vraiment ebele parce que la plupart ba fi ba mara ba dadi la plupart na bango ba balaka te et de comme moi si mon coach je crois c'était l'année passée na le belara sur dossier oyo et j'ai béni le Seigneur pour son témoignage na ebiete na YouTube na nga lobi na nga mama nga naza victime ya eloko mais Dieu merci na se ressaisissaki et puis na boyaki dadi alobi na nga zaki clair alobi j'ai couché avec mon pasteur et un moment tant nzamba yo sala nga grâce en tout cas conscience eko zonga na kataka relation na mezaka facilité pona balezaka facilité non seulement ça malgré na boyaki to bana ko mona na soute ko solo la te mais bizarrement na banda ko lota yi na banda ko lota to anenda ko moko ozoka nga na cuisine na zo lamba ye na salon to zo solo la mais c'est ça à ko s'imposer comme mari de nuit c'est ça déloger ce ko batala yuti et on a eu ça rabino délivrance ezala nango possible mais ezala kapasi et ezo dépendre na nini yo sala ah oui parce que mabe nyonso ya mabe mais mabe nyonso kokanite lisumu nyonso eza lisumu mais lisumu nyonso kokanite na oka bat baloba lisumu mukeza la te amunene ezala te oui mais masumu nyonso za na conséquence moko te ndeko na ngai masumu nyonso za na impact moko te mutu abomi mutu na mutu afingi mutu ya mama na yo bakokanite par rapport ya conséquences parce que mutu abomi mutu obanda ozala ante vi mobimba et comme même akufa donc faut faire très attention abina la banda olota dadi et zala facilité menzamba malamu et falloir les gars délivrance après délivrance et azaki ferme et a persévérer qui na prière comme nzamba za bolingo pas nzamba mawa alonga ki quand même abima ki na lien wana et nzamba ya kosala ngolo après quelques temps après ayaki ko bala ya tu au son de ma voix obimana dadi tu dois arrêter tu au son de ma voix obimana dadi kala il faut confesser il faut balandelo na ba prière et il faut tika ndeko moi si ndeko mobali yo kimbela oyo on ne couche pas avec un homme sacré abalate azolu commencer au bala proposer yo ça se comprend et simbite auquel anzela no auquel anzela na yo eza mambo yaka et mais toujours est-il qu'il faut toujours qu'on soit très attention je parle des vampires énergétiques ecclésiastiques des loups ravisseurs au Bible zolobela des faux prophètes oh bah c'est déguisé na abia banyo mais ce sont des loups au fond na bango et ba osala ba dégâts ko saranate ba to na bazala na mawate na moya côté yo repentance na moya côté yo sanctification na moya à côté ya yo bolingo na moya à côté ya yo nyonso oyo to yebi Bible zoloba ezosenga mais azamutu mususu ya omoni makomi zoloba ils auront l'apparence de la piété mais rien ce qui en fait la force et omoni Bible zoloba il n'est pas étonnant que le diable se déguise en ange de lumière et se ministre à ministre de justice na ebisa rabatu ba eba mosel na nzambe na message était parce que tu as sanctification de ngelo bakeno azamo santo to banga nzambe détrompe-toi ndoki ate a pe sanctification basé belé likolo cher mutako saote ba impudique bate ya kapé sanctification basé belé
Bah des fois des coups bazali, mais bah ote abatko bang nzambe. C'est ça. Tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de l'intimité avec le Seigneur. Tu as besoin de connaître ton Dieu dans la profondeur, dans la largeur. Yes. Give me the phone. Bolimbisi. Vous avez intérêt à koyeba nzambe na mozindo, na molai. Batu balukaso intimité na nzambe te. Yesu a un problème faut ben hey papa daddy. Quand on a sali fièvre na fièvre, ya moi il faut ben daddy. Ngana telami su une fois kala. Moi na ali boso ndozo bataki. Moi na la chambre na na salon na la milale la gite heureusement. So ba 23h ce qui minuit so ine na oka mwana ganga. Kitamba nguna mbetu, sotana mbetu. Isalanga somo na zo téléphone. Na benga o ezo sonné zo yamba te na benga ezo 3 na benga. Osane na butwana. C'est ça. Yo moko oza prophète à vie na yo. Yo moko oza maître à vie na yo. Yo moko nzamba doté na puissance, na pouvoir, na capacité. On dit mais lié sur Bible zoloba. Boza na makoki. En vous, ya obenga na milieu momabe. Pourquoi yo comment na mesure te? Ya osambela pe résultat mon année. Parce que l'inko kola te. Olinka ko se comporter le rôle à moi na molimo. Pour la oloba bino esengele bo beaucoup to déjà mokuwa. Mais ti le lobo me la miliki. Autour na bo 10 ans les frères chrétiens, 15 ans, 20 ans, c'est une honta. C'est mawable. Chers chrétiens. Je parle des vampires énergétiques, ecclésiastiques. Donc il y a pas ecclésie, il y a pas soi-disant prophète, pasteur. Et l'église est infiltrée. L'ennemi, le diable est venu aujourd'hui au nom de l'église. Nzama sungo sosola. Ndeko moko mobali. Ayembaka ba musique gospel bato bele ba yebi. Ba musicien ba koyeba lisolo. Malgré Botaou, parce que ça na Botaou. Mais mikolo uto leka bambule leki a mo recording. Bambule leki nzamba tombola ke tellement makasi. Awosala ba featuring na batu. Même na baso bana ko boya ba mo lande ba mo pona nini. Onction. Énergie, aura, grâce, gloire. Nzamba bandi tombola. Et baniko monana na miso abato. Ses frères ba mikolo uto le gato yoga sangote ba suspendre na église naï alongo ake ayer ba tchie maboko rebelle biso le bia musala monka on a ça l'émission mais na sala angote na chrétiara e kaka en passant na ba vidéo nanga eza nzambe kande muto alinga yete ndeko mo ko benga bi grande dame eza bozo kanisi bozo lo bana te parce que kuna ba lo baki ke non ba suspendre parce que akoba ko sala ba service. Et ya nzambe ya baba bande kona bana ko lo bande ko mbali oyo baloba ki rebelle akoma isope ko sambela pona bat ko tshara bat maboko ki no visiter ya on passer à Selikaki ndoa lokuta de moment avec une grande dame c'est pas ça soyez les frères papa molimo dadi anguluta ki mwasina. La vampire énergétique qui vient au raya mobali et la matrice à moi sinaï et frère ayoka na souté et frère ayoka na souté dadia sise nyonso talabuta la église que sambela na ebisa rabino ba na église te parce que pasteur Azali Bogar toi azamukolo et na âge na ko saba vampire te qui paraté te parce que te arabia lo bara français bien équiparaté. Baïba mosala nzambe solo par la révélation est kosarate ya molimo mo santu bien sûr est kosarate nzamba rolo bano jamais faux à vrai et vrai à fauté. Nous vivons les temps de livrer et les blés et que l'ensemble pour détecter faux à la révélation sans révélation et batté parce que ils sont similaires ils ont ndenge moko des vampires énergétiques
Basé belé. Na ba soi-disant église. Moi comme susu wana yebenda na photo ngo nzambe sunganga na mona ngo certainement na zana ngo wana bende fona sela ngo vidéo. Et wana fona sela ngo vidéo. Je crois vidéo na ça mi balé na oza mukuse na ocha photo wana. J'ai vu ça sur le net et je dois en parler. Donc c'est ça. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums, odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis,
je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.